Voilà. Salut, 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 la grande famille de BBC. Pour TV, bah bonjour, bah bonsoir, bah bon week-end. De l'autre ensemble. Bah bon week-end à bino nyonso, bah lundi nyonso ya BBC. Bah bon week-end à bino. Beaucoup d'années nous pouvons aimer pour partager. Bonjour les Péchalov, Shalom, famille Libota, les Dinachou, la Chine. On est ensemble avec vous. Bah, bon week-end encore. Voilà. Kota, aimer, partager. Et ça, bien, pourquoi pas, s'abonner. Et Zanga Wabino BBC pour TV. Alors, la grande famille n'a toujours que non, bah, oyo, bah, on a besoin d'un biso, numéro n'a biso, ça toujours affiché, wana. Parce que na mona, on a un commentaire, parce que numéro na yo, mais les numéros, ils ont toujours fixe, ils ont toujours, nani, na barre de, barre ya écran, wana, mais, na yeba ate, bah, tout ba mona, ngote. Alors, notre numéro, ils ont toujours figuré, wana, na barre ya écran. Alors, bah, on a besoin, au benga, encore, ya contacter maman BBC, n'hésitez pas, on est là. Bino moko boye bi lorsque bozo benganga boye ba keno mama BBC lorsque ça va sortie médiatique na ye a réfléchissaka boye ayaka pona randoute a finga kate voilà ce qui peut conseil on a aussi besoin à conseil parce que conseil et ça la bien pour musala pekende liboso na ba suggestion na bino et ça la biso bien voilà merci na bande konyoso oyo baza ko benga ba ope baza ko komela biso vraiment ça me va droit au cœur merci na ba encouragement na bino merci na considération na bino parce que sans bino ils ont vraiment mon boulot vraiment alors on zambelanga pambola bino on zambelanga a monelanga bino abanda toujours kobundela bino voilà titre na biso bomoni photo ya miniature na biso bomoni la grande famille nazui ba appel depuis hier ya ba vidéo moko ezotambola wana na olobelango te voilà na comprendre abande ko nyonso baleli mama BBC tala boy mama BBC boy ya to solo la lelo za weekend nakota na ba matière msoute famille Libota nous savons tous toza na film na biso o toza ko consommer film na biso o toza ko consommer eza la sœur Marie Hélène toza sans ignorer que non na Belle Vie télévision nde film tozo tala les l'autre kota la 6e épisode les l'autre kota la 6e épisode lobi totala ki 5e épisode oyo bomona ki réalité bomona ki makambo ezalaki bomona ki comportement ya Turbo et famille na ye oza nani mama Milo tomoni pe Dacosta oyo bayaki penza ko gangela ye ya koloba ke non yo bakanda na yo je crois na lobaki yango déjà na 3e épisode na oba c'est-à-dire que non azo vivre na traumatisme ya mwasi oyo akutai na faga deli oyo eza nani eza Aziza ezala bongo mibali mususu ebebisaka bango mitu mibali mususu e kaka ndenge Turbo azo jouer wana bandeko eza réalité eza réalité eza na mibali mususu akomoni mwasi ne afaka deli bongo esili vi na ye mobimba kolingaka esu mwasi te mususu mpona kosurpasser dossier wana eza facile te bandeko mais na aide à Saint-Esprit c'est-à-dire que notre Turbo aza mutu moko il faut azwa encadrement ou bien azwa bato moko ya koconseiller ye balongola ye équivoque wana sinon akoki ata korisque komela poison akufi ah oui bandeko zuwa ya mwana mobali elekaka ya mwana mwasi ça je vous informe mwasi akoki okuta mobali na mwasi malgré kosilika malgré kozala mataki ekitaki bitumba mais mwasi azalaka na espace ya kolimbisa pe akoki kobosana mais mobali zuwa ya mobali ezalaka mabe zuwa ya mobali akoki ata koboma yo kaso ina kosi boloba mama BBC okosi nayebi te soki bato basala constat oyo zuwa ya mwana mobali ezalaka mabe koleka ya mwana mwasi zuwa ya mobali akoki ata koboma mutu bomona Turbo ndenge azojoue wana bandeko nani félicitation nano ya Turbo po akoti na personnage na baka ya bongo façon azo agir na mibali mosusu baagisaka bongo c'est-à-dire lokola déjà Aziza kendaki asimbaki Aziza na nzoto te asalaki Aziza eloko moko abien te Aziza bimaki mobimba alors o bakoya na sima Aziza nde bapen banani yana bazozwa oyo Belle Vie azozwa bimi penze longi nyonso déformé alors il faut azwa temps ya parce que ye kuta azolinga ta koyoka mutu te na bandeko na baninga mibali azoyoka na ye te bomona keno eza ka
ezaka siko boye bisanga ba film ya boye ba niveau ya ba réflexion ya boye ba niveau ya ba écriture ya boye ba de faut zaka na Belle Vie télévision il faut zaka Poutine il faut zaka Poutine la grande famille il faut ça vraiment kaka Poutine pour façon na okelo bakeno principal eza Turbo na film obo komena na nunga bato mso ba BBC nani Belle Vie ba film ne ba principal bazaraka bango nyonso parce que makambo Turbo azo sala donc il est pas ça vraiment principal. Attendons voir. Alors les autres total la film na biso total 6e épisode na biso. Ce que ba film aboye il faut kaka na Belle Vie télévision. Parce que c'est la tête. Bandeko, bomoni, to solo la nan. Famille Libota, to longwana na ba distraction. Trop c'est trop avec des bêtises sur les réseaux sociaux. Na ba comédien na biso. Trop c'est trop. Non, lobé la vidéo, mon côté aux autres tambola, la moni famille Libota, botinde dit clic. Non, lobé la yangote. Il y a d'autres histoires. Il faut toujours garder silence. Moutou ce que mi bengi star, moutou ce que mi bengi artiste et comédien, yeba notion, yeba peut-être valeur ya musala na yo, c'est tout. Dans le meilleur, na ba fan na yo. Dans le meilleur na batu, na tuba betelo maboko. On n'est pas là tout le temps ka pona buzoba. On n'est pas là ka wana pona ba polémique. Soki total inetinganga na sa famille Libota. Je suis fier, il y a Belle Vie, na babiloko yazo sale la biso ba film azo comme la biso. C'est-à-dire que non Belle Vie elle n'a pas le temps, il y a bêtise. Bande ko nyonso yo ezanini, nyonso yo tozo kaka ba leçon. Monde lelo c'est baby. Monde lelo ezali lisusu te que non mutu akoya vers yo na bolingo moko vrai. Monde lelo mutu akoma ko luka muninga pour na intérêt. Il n'y a plus alliance alliance amour vrai. Ezali soute. Yango to mona ba bêtise ebele. Oh peut-être Belle Vie ayeba ka pété. Motema na munene motema na bolingo. Alors monde lelo bandeko balobi ke non na fin de temps makambo ebele koza na vitesse makambo mabe koza lebele. C'est ce qu'on est en train de voir. Bandeko, comportement ya mutu. Quand Nzamba a changé, quand Nzamba ye moko a changé. Parce que na ye moko na Nzamba baya na donc ami condamna pourquoi que la mutu. Po mutu aza mutu moko donc asilisi na ye moko Nzambe mayele. Bref, tokoloba nini avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bandeko to chaka Belle Vie to chaba ba irsil pechanga na kati ba prière et sili mais eloko ya mutu ya koyeba eza que non lorsque mi bengi artiste et comédien c'est-à-dire que non oza mutu moko zo éduquer masse oza mutu moko faut en inspiration ya ko sunga mokili mais o tozo mona lelo eza yango te na ba artiste et comédien. Na préféré à ta moment ya ba wenge musique à maison mère na wenge musique à BCBG. Na préféré peut-être à ta bango. Donc mutozo ya vers mutu pour l'intérêt. Il y a plus de relations vraies na batu. Oyo peut-être Belle Vie a sunga a pesa mutema nyonso akoloba ke non sala makambu sala boye sala boye. Na Mukongo. Wana eza nango nature. Yango ta muto lobaka ke non hypocrisie muto nyonso aza hypocrisie to boite. Muto nyonso aza hypocrite. Mais hypocrisie er moko pe esungaka. Er moko pe eza mabe. Lorsque nazo ba esungaka c'est-à-dire que non okiko se retrouver na kamoko boye il faut jouer ka na hypocrisie po obomelango moto. Et ça le quoi likambo moko moni ke no muto asali boye pas. Oyebi vérité yango wana po pelisa moto te okeka na hypocrisie peut-être obomeli yango moto dire osali ka on dire oyebi te obomika moto te mais oya lelo muto azo bima liboso boye oliana mutu wana omela na ye asunga yo oyebi pe ke non carrière na yo
ou encore makambo no mususu ye assistaki mais osali nini olongoli eloko wana. Bandeko tout se paie ici bas biso toza plus focalisé na chaîne à Belle Vie télévision tota ba film na biso ya kitoko oyo bazo komela biso parce que soki to meki kokota plus na buzoba ngana mona ka boyebi ata soki oza mwana nzambe akotaka na distraction te. Mwana nzambe soki akoti na distraction c'est par là pe diable akoya kozwa. C'est par là que le diable a kokanga. C'est par là que a fongoli porte. C'est-à-dire que non, bêtises et bello sur les réseaux sociaux, si on a mini choyo, to moni belle vie, to moni peut-être nani, irsi péchant, to mona badina, na yanga n'écoute mikolo, nous batiki nan. Ce sont des distractions. Et ça ba distraction. Théâtre, et ça mboakela te, théâtre, et ça éducation au bozo pesa na masse. Bomoni soki muto komi na suka o komi na limitation et inspiration zo be selo kwa kosala te OK nango ka bongo. Franchement, na pesa nzambe nanga merci Malgré que non mokilango lelo comment na makambo ebele tozo e ba souté à qui donner, à qui faire confiance. Ou encore à qui peut-être qu'on a ne pembeni ya koloba ke non on a qui ko partager na et comme il a biso problème. Mais moi personnellement, Belle Vie inspiranga. Belle Vie inspiranga sur la spiritualité et inspiranga na makamususu oyo to mona ya donc to ba problème ko physique. Yango komona kasoki Belle Vie asilisi film nga na comprendre ngo na spiritualité na comprendre ngo pe na kimusuni yango bomona tant na yaka kosala ba analyse nanga après peut-être film à Belle Vie et tapaka toujours parce que na se retrouvaka na ba film na ye ata peut-être ezanga ité na kati histoire wana mais ezana batu peut-être na vivre na bango baleka na ba situation wana. Ce que boye bisanga est-ce que ça temps peut-être ya koloba ke non to e mataki kitaki non. Moi, je trouve que non, to comme si on a un moment moko ya que non, ba banalité wana ou encore ba bouzo ba mususu ou encore ba non sens wana qu'on arrête un peu à kolande lango. Famille libota bino pe to senga bino. To senga lorsque tozo ya peut-être pour la promotion ya Belle Vie, ba ya ba film à Belle Vie. Moi ko ta la nani émission, moi ko partager, moi ko aimer et ça biso bien. Tozaka wana te buzoba moko eleki kuna na kombo Belle Vie toye pe toye ko répondre non moko pe to sali yango pe semblant moko to bi non trop c'est trop to focaliser na makambo Belle Vie azo salela biso pour moko comme on dirait to bossa na makambo yango ya koloba ke non nga peut-être naza communicatrice ya Belle Vie je suis là peut-être pour la promotion je suis là pour na ko défendre Belle Vie oui non défendre Belle Vie non ça ba promotion mais ça na makambo sur les réseaux sociaux il faut peut-être ko tala ngote pour otalina mutu yo zo défendre azo sa ba biloko moko oyo président de la République a oki vanda atali ba film wana. Dites-moi, est-ce que président de la République ata mama Denise a oki vanda aba ndokotala ne mutu azo balola loketo a balola loketo ozo indiquer mas nini ozo indiquer bana lobi nini. C'est-à-dire que non au fur et à mesure tokoye banani bato basi bayebi ke non banani baza mabe na banani baza bien lorsque tu yaka ko défendre eza la Belle Vie eza ba ici péchanga wana ngana lobaka mo na répétaka baza ba nzambe te baza pe ba sainteté baza na ba défaut na bango mais ce que injustice eza sur les réseaux sociaux nde ça la peut-être maman BBC aya peut-être a télémi la ba injustice wana. La grande famille beau aimer beau partager le no ba ke non to solo la kaka na ngai kutu na sala nde live no tala na makambo ngona bongisa na ba no sa peza ba live famille bota bo bando benga to solo la ka to ba varda ka pona star na biso c'est tout on a plus besoin na to sur na temps na aussi ça ba énergie te ya bato moko boye baza na niveau te bato moko boye bazo se positionner te bazo e ba valeur na bango te bazo e ba baza wapi bazo e ba te que non toza nani pona communauté toza ba nani plutôt pona communauté. Ça fait mal hein. Ça fait, bon, pas mal na okioloba, c'est regrettable.
Ya muto mi bengi peut-être soi-disant o mi bengi star o mi bengi boemetini yango na bokonzi oyo la grande famille bo aimer bo partager to solola na biso kaka to solola lelo no ba ke non to solola bien pona artiste na biso belle vie travail c'est to bi ke non ba compter 2-3 na réseaux sociaux na ba artiste comédien na ba film mutazo koma belle vie a obima number 1 je le dis tout haut number 1 ya kocha mai na munoko te belle vie numéro 1 loba kaka mokili yango oyo ya ke non ya kimutema mabe nde bobo yango mais soki bokoboya yango boye physiquement bobo yango me na kati ya mitema na bino bozo reconnaître yango le kumu ezongo epa nzambe po bitumba oyo ya belle vie toyebi biso nyonso ezaka écriture eza écriture nayebi te soki eza likambo mosusu belle vie azwele mobali te bobima mobali moko na ye te eloko moko te mutu kutu asunga yo et tout mais lelo akomi cible na yo na niveau moko boye pas comme possible tozo comprendre yango te mais sûrement mpe belle vie alobaki yango soki bozala bolingi bozala bameilleur bozwa botika bozwa soki bozala bameilleur bozala bameilleur. Mais je sais que non, un jour l'avenir nous donnera raison. Monde, bandeko, o ezole que la belle vie na minicho. Ete ape ba biso nyonso yo, ya koyeba ke non. Nani o okoki kozala ne pembeni, nani okoki kofungolela ye motema. Ou encore nani okoki pe kofungolela ye motema te. Dans tout ça, monde ango pe koma kaka ke non, jamais okoki kosala relation sans intérêt. Yo ko luka kaka intérêt na relation. La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Tozawana, tozota la film nabiso. Il y a la sœur Marie Hélène. Na Belle Vie télévision. Alors tous a plus focalisé. Bon, on a talana, non? Nous bina mona qui premier épisode des ala qui na bon aimer la grande famille, bon partager, aimer partager. Ça biso bien ma casse. Na kota na non total na to ki oza wana ka te ko ya ko bavardaka. Toza na bit pe moko ya koloba ke non Belle Vie télévision ba film etalema. OK, dans total en premier épisode. Famille Libota awa premier épisode. Ça fait 4 jours maintenant premier épisode, il y a sœur Marie Hélène. Premier épisode aux ans 96 ka bandeko 96 ka 4 jours. Or na 4 jours il fallait tomber à 120. Ba 120. Deuxième épisode na 70. Troisième épisode des années 66. Quatrième épisode des années 56. Cinquième épisode des années 43. Est-ce que vous comprenez dango? Botika pe ko baluka ndenge bo baluka tant que bo ke bo suivre attention bo komi mama BBC ngana tinda rabino kunate please na tinda rabino kunate bo ke ne ko kundola ka ba problème kuna boyoki mitema pasi bo komi mbangu mama BBC tala na nulie wana mama BBC pour nini boy boza na nani télévision ya Belle Vie télévision ba film eze belé. Si vous avez des gens qui ont été kita ba film eze belé. Belle Vie banjo komela biso ba film ka. Bosa ka bino wana kuna na ba TikTok. Tant bozo ba attention kuna bozongeli ma BBC. Ponga pena kufa. Oh la mukaboe 30 ni mama BBC nazo luka yo nini? Mama BBC. Nzambe na sekana. Bon, une famille libota, bon, belle sanga liboma. Franchement, bitambola na bino kuna bitambola so ko kuna beaucoup tani na likambu. Boyemba mama BBC. Tika na seka. Moko bosuki saka ngai.
bitambola tambola biloko boke kokundola ba problème bokomi siko koya kosisa mama BBC mpo ngana kufa soki bokutani na basituation na bino kuna miteme esali bino mpasi bokufa bino moko kuna bolukaka nga te famille libota mama bref mpo nga kutu nakokaka na nga kokota baplace ya buzoba te nakokaka te parce que nazalaka na besoin mpe ya koloba ke non na gagner ou encore nazwa mpe eloko moko oyo ekoedifie nga okoki okende place oyo bazofinga te bazoloba di n'importe quoi na eloko nini nakoganye na babiloko wana nakoki ata koweste ata 2 minutes te place wana 1 minute kutu eza ebele voire même ata 30 secondes eza ebele. C'est-à-dire que non bon comprendre que non eza bongo ekotikala bongo jusqu'à tel point que non mutu soki ye moko conscience de sali ya koloba que non je dois arrêter babiloko oyo tomonaki oyo mosusu oyo seki ibutu soki ibutu baaudio na ebimaki ya kobana tiki nanga atikaki c'est facile ya koloba mais eza difficile peut-être ya kopratiquer théorie ezalaka bien siko pratique. C'est-à-dire que nos familles libota, on a à comprendre, ton dima que non, l'adversaire à belle vie, baza, ba o ya liana bango, a melana bango, a fongoela bango mitema. Nzambe kutu ye moko na 12 nani wana zaiki na bango wana. Ba trahira pete, atikala na combien, atikala ka na moko te. Ba 12 apôtres wana. Nana atikala ka na Yesu. Bandeko, to se référera ta ne loko wana na histoire à Yesu tolobi ya ta normal. Ngaku na bino bando sisa nga sur énergie na ngaité. Je vais plus peut-être me focaliser na ba promotion quand na ça na pe ba promotion na bien, ya ba film à belle vie. Ce qui peut otala ba promotion na it fine. Parce que bo okenda ko waste time na bino ko tala ka ba bo kekuna bo lokoti ya ko lokota mama BBC. Non, on a plus ce temps-là, il y a n'importe quoi, et hier sur les réseaux sociaux, on a combat belle vie, bisopeto kota na kachwana. Non. Buzo ba mususu photo totika ngo nandenge kosila et sinika bongo. Parce que belle vie nenga zawana, elle travaille trop. Donc elle brosse dire. Je ne pense pas que non. Er non se kozalaka kuna ba lobby boy ba sali boy biso penga pe na ye. Na minute bandeko, je vous assure. Ce qui les cambois bien, na koya na nga na lobby. Ce qui que non, il faut qu'on memango pe likolo na on mema. Mais nyo sauter sur les réseaux sociaux, ce qui ba ye, ba fingi ba mbwakela ba epopo na Bellevue ici péché na oya li sous-souté ya koloba ke non. Bilo mususu to lekisa. Et ça ba distraction zangatina. Boko ma ba filmer, boko tisela ba to ba filmer. Toza wana pona yango. Toza wana pona yango. Bozo bosana. Ya kono bakeno boza ba éducateur ou encore ba éducatrice ya masse. Bokomi na ba bilobela, bokomi na ba buzo ba moko boye oyo, ezo kitisa bino moko sans pour autant les savoir. Si vous êtes le meilleur, restez. Et lobby ye moko belle vie. Bino bomona belle vie moko bimia alobi naza boss. Bomona ngwapi? Bomona belle vie bimia alobi ke non naza la patrona. Naza numéro 1. Boyokango. Toyokango te. C'est-à-dire que non ba ouele la qui le meilleur ango bazo ouele la qui boss ba ouele la nini. Belle vie sa tikeli bango. Po azalaka pe nango azaka kutu nango pete. Hey, ça fait mal badeko. Non yebate so bino il faut na bana waya siko na mate ya yi. Nazo yebate. Alors bref, famille Libota ce qu'on a ne loko ya kosala te. Eza na ba film ebele. Ngana uti ko sisa siko onani le pepe. Na uti ko sisa na okita isusu na lukata ya ko luka. Luka et loko okotala sur les réseaux sociaux, oyo oko bénéficier nango bandeko. Réseaux sociaux, ils ont la réalité, moko ezo bimisa batu na ba présence en Nzambe sans pour autant les savoir.
Tout ça, bozomo na wana, eza ba distraction. Belle-vie, elle a focalisé na ba makambu na ye, à koma, et voilà. Différence, c'est ça ma casse, parce que Belle-vie, elle écrit. Belle-vie, elle a comme film. Ce que zaki na mutu keno mutu moko komela kaye peut-être ba film mais Belle-vie pas so ko sala ba peut-être so ko sala biso ba buso ba nini sur les réseaux sociaux ebi keno eza na mutu moko kuna azana four azo komela biso film comme pour dire que azana tawana te azo koma film après ko koma film il faut aya na nani tout biso no story bi façon Belle-vie à travailler c'est-à-dire que non il y a une donc différence c'est ça. Les moments peut-être mon quoi azo ningi azo sasoki loketo ndenge nini makolo wana sepe ndenge nini azo kende na loketo ni kuna mutu moko azo komele film kuna elle n'a pas le temps aza une inspiration ya kokoma film te bon moi dit que non c'est différence c'est ça ah famille libota bomi yoke la rapé ma ba place na bokota kakotakati parce que bokena koyoka mitema pasi bokoti et puis bovani bokomi so ipene eza nini kaka mais via bomela bango nini yaya Yesu kutu ye moko bakana ye sikona Yesu na Belle-vie ta normal soki bakoyeba lobi so ipene nini oya Belle-vie boyeboy et que biso to yebi vérité que no eza bongo te ngaba ya BBC na oya Belle-vie awele la ki boss awele la soki ki namba uno awele la jamais na koki koya nalika munini na ngamoko na yebi na je suis consciente akoloba ke no Belle-vie aleki si on a aussi cette énergie na nga pourquoi ko batu o ba wela ka bokozi eza bato na bazana mitute Belle-vie azalaka au four et au moulin aucun téléman na quoi mon côté bien azala na tamoko ya ko bavarder tamoko ya ba distraction aucun azala na ngote parce que ayebi que non il faut na koma na kotisa na Belle-vie télévision nazana mutu te o ya komela kangai aucun ozana mutu ko komela yo oye ko nyongela biso loketo bomo la différence na ezawana bomo ni différence ezawana. Moi, je ne pense pas Belle-vie tant banda na ye musala na ye a formula chaîne na ye ya Belle-vie télévision ba film et banda parce que ba o nyonso ba na sima Belle-vie. Et ça na mutu moko ta ko ya ko loba keno so pe nyonso yo ba bimi na sima Belle-vie. Belle-vie nya pesi bango ba posa. To ke pa ito zonga. To ye biango. To banda ko rappeler ngo, mais non. To rappeler ngo te parce que c'est connu de tout le monde. Il y a ba comédien nyonso ba bimi lelo ba sali ba chaîne. C'est parce que mon évolution à Belle-vie. Et from there, des places peu mité maman be yiko banda. Toye bien gote, mais toye bien gote. To bana waya ko rappeler ngo, non. Ba o ba yebi ba o ba ko ignorer ka bango. La grande famille bo aimer beau partager. Bo aimer beau partager. Ma kombo ça les ebele et pas Belle-vie wana. Il y a beaucoup à faire. Bande ko tipo kwa toko kisata 110 na premier épisode. Hein? Ah to sa promotion que no total la film. Mais bango ba koya ko loba ke non. Belle-vie azo somba ni. A somba ba vie. Si ko tango ya azo somba ba vie, c'est-à-dire azana mbongo non? Ah boss hein. Bino bo ko somba ba nani te ba vite. Ça passe hein. Parce qu'on somba na raisonnement bato. Si tu banda ko ya ko répondre ba biloko wana ngana omo on dirait na okita na se na niveau na okita. On a plus besoin de grandir moralement, physiquement, spirituellement. C'est ça. Ba film ma Belle-vie au kokola na moral, au kokola na physique, au kokola pe na spiritualité. Ya ko leka na ezate. Soki yo za mutu abuzoba. Yango to omona pe ba buzoba ngo. Obatami jusqu'au preuve du contraire, il fallait qu'on bima. C'est ça. Bon, mon dit ma kambango. Hey, oui. Aimez partager. Ici, c'est BBC Mpoyi TV qui. Bakoyokadu. Moi, je pense que nos Belle-vie azawana kaka pour se payer ça ba fan na e. Azawana te pona ko wele la bokozi. Azawana te pona ko sala soki banini yango po bantu ba mona e banino.
Non. Na mona pe na tika na nga pe ko mona te place au Bellevue azo sala matala na moko boye donc na âge ezo yeba na lisusu te. Poka ya banzoto yango ekauka. Awa. Aimez partager la grande famille. Na bandi ko chiter lelo tokota la 6e épisode na biso. Il y a sœur Marie-Hélène na Bellevue télévision. Toza wana pona yango ya koleka wana ezate. Ya koleka wana ezate la grande famille. Alors, sœur moi ça. Si na beti si batu mususu libaku bolimbisa. Et moko il faut ça différence ya ko raisonner. Tozala kara to travailler ka série loko moko te batu mususu to baye ba comédien to baye boy, ça fait la honte. Ça fait la honte. Ça la musala batu ba sepela ba applaudir musala zo sala. Et non pas au bossani na yo que non tu es une éducatrice ya masse. Ozo koloba ba biloko moko boye donc ezo mama. Yango wana ko vivre na semblant. Ti tala ndenge mutu atandami ye moko kaka. La grande famille. Famille Libota, je vous aime. Merci na bande nyonso o bazotine langa balien nazo mona balien na bino. Mais je m'excuse à koloba ke non. Eza na ba biloko mususu oyo ba koloba ke non ngana za boye. Na oya o répondre ngo te si longtemps que non na yebi ba capacité à Bellevue. Tokyo bandaka ko ya te ko rappeler ba capacité à Bellevue et si longtemps que non biso nyonso communauté congolaise to yebi capacité ya Bellevue. To yebi ki e Bellevue. Santo yebi ye penza. Ba artiste comédien tout ba yebi ki e Bellevue. Alors c'est-à-dire que nous les avons biloko mususu ba koya nango sur les réseaux sociaux. Ba mo ba bambana nango na se kane ba bandango kane bo ngo aussi ça. Alors voilà bande kotokutani prochainement bisous bye bye bon week-end. Ciao ciao.